puisque Lacoste a la capacité ya kosangisa bato. Pourquoi pas au moment où papa n'a pas tiré premier? Lacoste est mon stabilité na carrière na ye. Et bon siko c'est le o aza stable na carrière musicale. Lacoste que obenge a expliquer ni. Lacoste n'est pas stable dans sa musique. Et bon aussi ba pese responsabilité à sa bateau bazab ma stable na musique ya Congo. Le bande soit ben si ba Birkin ton bateau ba stable teneti ba ngwana wana ezabi. Bino ba na kanda bil pour le ngwana dynastie. Na tuni meilleur animateur na mboko après tutu kaluje za rafé. Na maison na wenge musique o ne wenge kabonaka charge ezaki faire ego. Na nenga disikite. So e mamna ba vina nga Lacoste mka forma ezafi. Lacoste na forma fait. Nende ngana iba vya bana ruga vya kuma wimba na maîtrise yembelangelo ya Lacoste moestre o faire rappeler bato côté Lacoste akanga banze mwana yo ebite kiele femme africaine la belle bonsoir kiele ngana lingi bata yolo ba o ba yebi donc faire go la peine album na ye aroboire ayemo et ça la éloquité yango ya boaki bizorbi yenana bizorbi kanyi mo na bibo longoli da ba créer biso azaki na cri oui comment il déjà bima est-ce que nga fona yembela c'est que eloko ni yango na oyebimi ona asalila na regretter ceux qui basala nzambe ba obenga na basoda moi c'est que ba komi ba commerçant tozo welo nieke aweli bulu na ngadi ya mai tout Tout biso eloko to koyi ko ba musala nzambe fata kimi Jésus-Christ de Nazareth a mema moyibi na paradis o bato ba satanda iti ti bato batonda yona ba ebete Jésus epsi moyibi na rozana na kala mais eloko nini ko kozala bango bato ba ba ke baza bato ya nzambe ba koyi kofunda et comme exemple ni bazo pesa biso donc na ngape ne na abo so yo mininga 10 000 francs fona bengi lombila un mot pour na akini akima libela bota mafuela baba sepelata bakanga bapumba bakanga epe afani na bapumba ta moi quelques jours ya paka lobi batu bayate obanda bango mabe invitation ko la ardoise mais avec divers ba invitation en bois netika kabasali ya mona Joseph tata maboko ya Yesu grand menuisier ba invitation en carton Naba follow nango jardin de Dieu invitation à boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison qui vient à bosali binote à tcheli binote promotion ngolé ya pamba maison qui vient bali ngambo ka boité vous êtes trop amoureux du pays wow Given vous exagérez on n'aime pas le pays comme ça on n'aime pas le pays comme ça. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez sur votre chaîne Congo Esengo TV, la seule chaîne qui vous donne des actualités, où ils ont Sabino d'informations à temps réel. Pour ça, pour s'informer, il y a qu'un Congo Esengo TV, Keo TV. C'est comme ça, c'est Keo TV. Et puis, surtout, au Bétel, il y a des émissions, moi j'aime, il place comment s'abonner chez moi Nzakawana et puis cliquer na ba notification surtout pour comme la caillou na téléphone ou na bateau bazo occasion talango na TV. Je profite de l'occasion pour saluer mon caméraman le plus frais aux émides caméraman à Boibaza pena mingi to ndira zalara pena tango ba réaliser film yes aux émides. Je te salue, pourquoi pas petit bongo un bancaire donné tout le babou nega rota la biso yeba benga ga bancaire akolo bibo yaka clégie les gars na bureau asali makamo bende zala ka clende ya toi petit bongongo pourquoi pas à maman Jenny Pirette na mona ndena oloba te po bato na zarana bango déjà ba sepela ngapi na ko sepela Aziana Fikiri la banque centrale c'est nous Ziana Fikiri mukolo ko kabelanga dollar te
Kabelanga franc-congolais. Comme je vous ai bien prévenu par rapport à émission Nabino Bolingaka Mingi, chaîne Nabino Bolingaka Mingi, aujourd'hui je serai avec Yampaka. Tous au moins temps, il y a Panzana et Penante qui est maman Jenny Pirette. Tous au Penatan, il y a Panzana qui est Solo la Nyon surtout Ezoleka. Je ne sais pas si vous avez mis de déjà caméra, on a invité Lelo. Bonjour Mpaka. Bonjour Zéis. Bonjour Nabalani sur la chaîne Nabiso. Nabi place Baza. Batutu Congo et Sengo TV. Congo et Sengo TV. Batutu balinga la bonne musique et surtout Batunanga. Faut s'abonner, ba comprendre, emprunter za la kenalika qui a donc. Nabi que star mi de 3 fois star. Papa n'a dit igual Cantara, n'a dit que s'abonner déjà et puis Gilles c'est mon adjobo, n'a dit que s'abonner vraiment petit dans Nerens que Ronès donc Vani Kabengele beau s'abonner, n'a dit que basé belé vraiment avec Batnangai Pati Ngongo un bon cœur, n'a dit que Alain laisse l'adjobo quoi les noirs Pati Ngongo un bon cœur. N'engé tout sur la boue, ya za moi tricher, n'a bien tricher, on dit muta donka, le film est sur pour non kaba. La Bible nzambe pena onzambe mo atanga atali côté ko kaba verset ko kaba tali yango ba kabande bo à moins utilisant na misa batu c'était là pour faire plaisir à Pati Bongo et bon cœur même nga nazo ibisa batu na ba sabuni ukumbu ambwenga na bi batu te na komi ko ambuyo te na expliquer qui est Pati Bongo vraiment balika nga donc parvi bosulu sabuni et ça nga bien Carlos Bila sabuni donc il faut pas comprendre que na les cas qui a on se va comprendre te Santambula ceux va comprendre que donc c'est que nazangati donc ce qu'on a eu maître Z Balébé n'est pas s'abonner déjà Mohamed Chala quoi s'abonner donc tout ça donc émission n'a pas s'abonner 15 soit une émission sous 15 soit une coxi 10 parce que ça 50 après on ça va s'abonner à 20 Paka lelo par rapport à Marambozo leka tout le monde a pasteur na biso tout la lettre la muki makambo ya matière ekotara chaque semaine pasteur Denis Lessi avis de recherche à Kimi donc pasteur Akimi muto azol lukisa yo o atindi ba lukisa l'état na biso lukae paraît-il eza pasteur Mutombo oui, amen. Un mot sur ça. Bon. Non, regretter ceux qui basent les nzambe ba obinga na basuda. Moi c'est que ba komi ba commerçant, mutazo welondie que aweli libulu na nga diama et tout. Kutu biso eloko to koye ko la musala nzambe fata kimia. Jésus-Christ de Nazareth a memara moyibi na paradis o batu ba satanda iti. Ti batu batonda yo na ba ebete Jésus epsi moyibi na rozana na paradis. Mais eloko nini ekoyi kozala bango bato balobaka ke baza bato ya nzambe bakoyi kofundana et comme erreur exemple nini bazopesa biso donc nanga pene na boy soyo milinga 10 000 francs fona benge lombila on sait que wana to koloba lelo musala ya nzambe baza basala ya nzambe te ba commerçant bazolia na kombo ya Yesu ndenga na lia na kombo fe to komi na pointe que toyeba asali nini mais toyebi comportement ya pasteur Denis Lessi azo tout abordir pas mutunyo soto. Là, il y a tout de suite, pasteur Maroma pour défendre Mingi, artiste musicien, fallait pour pas. Mais ceux qui moninga ne pasteur au fond et comme isanga, bazarana président na bango ba pasteur a na Congo. Si. Akoyi ko yebisa président na bango ba pasteur mais talandi ku et tout ba soli po makambo nzambe za musique te. Musique eza na concurrence mais nga na yebi nzambe ko za na concurrence te za bozo yambisaka batu Yesu lokwa mukunzi pe mobikisi donc so ekomi même na nzambe ekomi bon ngai moko boyi na sepela na vie Denis Lessi pour a faux commerçant aoteka kombo Yesu nani pour faux commerçant c'est-à-dire aoteka ko na bango nyonso na yakenda opesa mbongo na famille ya Yesu azate bazolia kaka na kombo mwana mutu baba commerçant na kombo ya Yesu Christ mais surtout mingi obo sepela na vie Denis Lessi na pasteur pasteur yani ngana eto andimo ya prêcher kombo mutu ngape kombo mutu ya prêcher kombo mutu nani kombo règle ya fanatique à règle non comprendre je sais pas aux amis de l'année na makambo na mama ba musique ndeza ko règle règle yana mission mo règle na Congo c'est un musicien moko ami bengaka kaka aigle et non règle
Dans le sens contraire, na évité mais ngazo soulaka Denis Lesi en tout cas vieux Denis. Na évité ba otika e. Soki amona na ega esa no elote manika kinda yo na petuzana e. Attaquer ne raison de ala na flat ala la pena ba flat. Bo so ala na selemba o ya mabe. Selemba o eza na nkaka. Ndeni ozo souhaiter malamu te pona pasteur Denis Lesi déjà ozo souhaiter ba selemba ozo soutenir makambo souhaiter makambo bele bele nyonso o bango déjà bazo sala eza ya malamu ti to souhaiter malamu na nini ce hôtel net réserve de l'Éternel pasteur na biso nozo santé Moïse Mbi na ba bêtise azala raté ozwa été comprendre que azo landa lignée moko boye ce hôtel ba voici l'homme a landa lignée moko ba Onésime l'homme de 3 points Église ni za wapi la banda pasteur Giafuli emikolo Giafundi afuli Giafuli pasteur mukulu oh mais renaissance to depuis renaissance c'est ça depuis Onésime alungwa non église wana et puis depuis voici l'homme alungwa yo peut-être église wana koyi et c'est vrai qu'il fallait actualité za aluka mutu mo afini mbongo ya sa moi jemo après église wana ezo bino mutaza malade akei balukele solution bino bo traiter que bafuti mbongo pour solution et utake pas mutu te pas basala nzambe na bi mboka o to eba catholique yo somona délivrance ya nani catholique atina TV ezate donc ezake mutu na mutazo créer cop na eza mombongo na pe no sa mombongo na kumba fere na marchandise tende o moninga na lia kana kumba fere nepe bango balia na kumba Yesu bakomo bakisa biso mwa ba musicien na kati mbongo yema be bato yozolo ba nyonso wana moko na lia na kumba musicien na kumba Gigola. Comprenez que nous sommes en direct et clin d'œil à toi Yannick maison qui vient surtout de la maison qui vient directeur monsieur Mbote pasteur Mukuna tu veux me dire qu'il y a na mbongo ya aliara na kombo Gigola asi alié na kombo na ba vie ona nyonso mbongo ezokota so to la libia ba so to la libia ba pasteur nyonso tout seul ba komo alié na ba kombo ba te bon toza un problème mo bonzambe lelo ekomi mabi na kati ya bonzambe kaboli ba famille kangisi bandoki mais alors ce toki na ba 1982 to yeba bandoki te wata on tozoli ba exété ndoki azalaka te lelo ba difficulté na vie ekomika ndoki na habité ndoki na komika oh donc ekom ndoki ayelo ko Android pourtant tozali na téléphone na ba twist to li ya bien to kanga na biso bandoki te ya omoni lelo batu ba esi makambo évangile wana ezali bato yozo benga ba pasteur wana tout ça guerre yo posa alliance na Nzambe. So 8 ans un problème na yo ou se concentrer lobi semaine où fona se comporter boui ou yo mozo ibsa Nzambe na même na midi na moya makasi Nzambe utiki ngabu poe mutatinda ki donc destin na ezai pa na donc lokola bino bokoma na bino bandimi na bango kasi ba mbongo botaka mabonza pesa ngapi ponga pe na pasteur nazo tema ba fe faire comme pasteur na pasteur nazo tema ba Yesu ko Nzambe na mwana moto kati ya musique eza ba David lelo soki tokata makino pour David akataki na temple donc alors on a croire na faire égola comme un bon chanteur ya mbuka ou pays Afrique mobile. C'était là yampaka mtazo panzenteke yampaka tozonga pena na sujet na biso un mot pour na Denis Lesi akende c'est-à-dire akima libela bota mafuela baba sebelata bakanga ba pomba bakanga epe afani na ba pomba ta moi quelques jours après bimana ya paka lobige akende donc bakanga na bango ye c'était là ba propos ya yampaka par rapport à Denis Lesi le pasteur au bazolukae pasteur Denis Lesi un grand merci awawa ndito zaboye avant de continuer tout côté la deuxième sujet na biso espace aux mona to senga ming merci na papa Clovis Fipa et puis papa Guilin Fipa na epeso un grand au senga bango pe mo ba merci moi par rapport au espace ba chara invité na biso à l'aise te merci makasi na papa Clovis Fipa merci ko ça la cadre aboué déjà pour bato bazwa biso ka bato internet tout ça na ba sa banzete mais que ça la cadre aboué déjà ça bien ça valeur quand même tout fandi toujours panza te que on malembe titre au kendi na ebike
merci na bonne chance nzamba bakisela bango mingi basala suelo koleka o. OK. Affaire Ferregola. Asundoli legine na malade. Makambo yo gaita singili pa moto. Asundoli legine na malade, legina umeli inane 6 mois malade mona na raté. Ferregola aza ko réagir té après akepa pasteur mukuna bomoni susu pasteur mukuna mutumabe. Lauréat de Bruxelles type Bukana na PC Mbote place aza parvi bo sous le Benezer Carlos Villa Kabelo grand tolindo sous la soko ngai na solo la solo yo lobi sur lobi na ke musicien na biso ya jet set soki to comme sur la Ferregola yo zo ndeto koti na vie privée ya mutu vie privée c'est to yebi gina Ferregola aza personnalité publique d'abord de 1 au moins la nga jango français boye na personnalité publique bakangela yango peku man équipe a le personnalité publique ma ke nainan problème to ça to meka ko expliquer rabatu po na problème to ça na ngwezani Gigola aza personnalité publique P azali artiste congolais oyo asali même ba œuvre lelo kati ya batu ezalaka soki to sola ke Gigola oui ça va maladie ya kanoki mesila ka malembe aza mutu liboso te na mokili abela ngamo pende na abu na obela règle pe to bela ne tiber nzela moko oh. Mais oui, tu as qui s'y ngane papa Marté, bon tu as boire na kuma camarade papa Marté pas. Règle. Nana pousse à la pena clair na bateau wala ndemso pour beaucoup comprendre les règles. Aristote pour dati mambo nazo sola ya mamba minene. Donc yo on va apprendre biso que Gigola obela nde Tiber. Règle, ngana règle to bela ba Tiber. Ba traitable sur na deuxième rue papa Marté. Gipaza mutu wana nini anani ba nono ba 2000 kayango mama yake na koma kamada papa Martin papa wapesa ba kisi Tiber na deuxième donc Gigola za mutu même yo poko ikobela à l'époque ya Jésus-Christ mutu malade ya maba azalaka Jésus-Christ abikisaka et anormal maladie yaka mais le problème to lo baiza qui a abandonné tout cela bien faire un rôle le comme c'est chez Namino faire un millionnaire tout cela bien alors matumbongo il va être bien à Zanouti faire un millionnaire il a sécurité ce basomba malade au $500,000 nous habika maman faire au pesango surtout que na piste qui allait qui na et ça ma maladie abandonné. C'est un peu à expliquer abonné à Keo TV Congo et Sengo où na papa Clovis Fimpa va comprendre que faire soin ou charge à l'équiné. Wana ma famille na ba on a bi ke Gigola aza mutu ya batu. Mais tu parles de Ferregola. Te kasi on a moni sika faire aza millionnaire. To me mama amnali sekité. Neti azwa soin ya l'équiné ou pas ngaza na famille na bango te. Non yeba oni ezo ndina neti na ba nezana et pas zeis balambi limbondo ya mamba famille na bango donc soki azwi soin na ou pas non ngana yebike artiste na biso ya jet set aza maladie mikolo yo santé zongi malembe zozonga po ya malembe là eza normal ce que on fait rigola wana na ingénieur Marabu yembi a osepila na ngata mukete pi président na Peter Kabango ko baenga à quand aux sorties à dynastie sauf imprévu na mois de mars ou le 3 mars vous êtes quand même au courant il y a qui a organisé Empire faire rigolo à faire partir l'Empire c'est bayokani ba oyebisa biso to lubango moyebi quand même Werason a fait rigoler bazana problème te nga pe na limité que ba na problème na bi oza quand même ceux qui vraiment organisé le wana o ezali quand même au courant te nga empire na ebi ki empire ba mais non ebi singa empire asiko il faut na vérifier pour na bi vedilu akufaza vedilu mona personne pas peu calé et puis fait papitex ma empire na ebi yango wana place to kenne ils ont glissant na lina glissé vous allez bosso glisser zangati oui on sonne ici la Costa Sangisa bana lo wa mona liboso
est-ce que Lacoste ou Anozulu déjà abani po alobi héritier Watanabe déjà d'accord Sololina Maestro Fabre d'accord est-ce que ça déjà pas Sololina Papa Hervé nayebi mamwande est-ce que Lacoste a la capacité ya osangisa bato pourquoi pas au moment où papa na bango tie premier Lacoste est mon asa stabilité na carrière na ye et bon siko sele o asa stable na carrière musicale Lacoste que obenge a expliquer ni so ni pesa mutu likambu ya musique ba pesa responsable na yebi te mamona osula vene na de mbala yebi et puis Diogo Lulilo a mis son man à Yolo Bata Yolo ba yebi a Jidibo la ba trésor salakiaku Lacoste n'est pas stable dans sa musique et bon aussi ko ba pesa responsabilité à sa bateau bazab ma ba stable na musique ya Congo lo ba ne so abengsi ba Bill Clinton bateau ba stable teneti ba ngwana wana ezabi bino ba na kanda Bill Paul ngwana dynastie na tuni meilleur animateur na mboko après Tutu Kaluji ça rafé moi que boye baba histoire te meilleur animateur après Tutu Kaluji ça rafé pour Bill Clinton na ba selo na ba gentamisin ba la raté ton na fungula livre siko Wenge musique à maison mère 4x4 tout terrain. Oh bazali na animateur comme Tutu Kaluji atikalaka yemuko. Abwa kaka. Lelo so ndomboleza na mukiliza pona Tutu Kaluji pepo na Wenge. Tutu Kaluji na suspension. Animateur moko atikala na Wenge fait rigola. Et bon ekoko tazaki. Vi Robert atikalaka déjà na poto. Vi Robert atikala na poto. Faire rigoler simbi animation ti comment il prépare kende album na poto fait de l'amour c'est vrai que président JB Mpiana mona que te album nanga faire as animateur te naza na besoin kaka ya Kaluji nde ba memara le Tutu Kaluji poto akei ko bwaka fait de l'amour donc ta on a nyonso ya winge mutasimba en animation c'est faire rigoler bataringi Cédric Mbala isungi na ebité. Il y a un autre meilleur animateur. Après Tutu Kaluji, c'est faire rigoler. Donc, faire rigoler à peine album na e. A reboire à yemo et ça là il l'ocouté. Il y a un gars bois qui bizorbi. Il y a nana. Bizorbi quand il na biboé. L'ongoli d'aba créé Bill Clinton. Azaki na cri. Oui. Comment il est déjà bimagi. Est-ce que on a fona yembela? C'est que l'eau ne ya mwana oyebimi ona asali la. Ah? C'est que l'eau ne oyo lobi oyo ka yebini ya mwana asali la. Ya longwa ki mabino bobo ya boka wera. Ah. Na bien yemo asagi album et bon aboka wera te pointa koyeba ye comment nezaki Didier Kalonge koyeba na komba Bill Clinton c'est pour na président Weranson Igwe de la Forêt ce que bon yemo ba album nyonso ayemba kana Arizona ta mukulu mote ayembela faire rigola ayembela président Weranson na mapata oyo alia ba funa ndako na ye vima diluku tu pe asona mayembela ve Weranson bongo ye pour okoma marque oyoza oya munene bongo koma bilialia eza pona Weranson pour souhaiter na ngiringi ya msunda ngazane charger zando bokaza zandu mais pona wera azu espace oyazwa na vie na album na ye moko ayembela vetso na tanzembo moko mais faire ayemba soki na boy botu na yangyama ya yebinenga bandaki oyoka ngote abwaka nani abwaka koko abi Clinton ou abwaka Weranson bu monisco maman place ekanga ekangi ya déjà vous trouvez remplaçant là remplaçant yaza na remplaçant kuna zate dynastie zali projet ya faire rigola akoyi koyemba wata na yo abike ya partir lelo zeisa koyemba oyembi biso to koyoka pe ba kosomba yango ba rodi kipanza ba kosomba ba Benjamin Power ba kosomba ba Jinama Mali ba kosomba nzambe na makambo ce que Suzana le ba moko le ba contre Bill Clinton va te développer na cause à contre iti non ebisika que Bill Clinton frère tant ba score ici là oui pesa ba to ba mbongo ya lokote siko ekomi temps ya mutu il faut sala effort vraiment yango lelo to mona ba jeune lola ba Patrick Bekam bazu sala be effort lelo na mo bengi tueur de mensonges lokuta nyonso ba ndeko lo bona pesi ba to ba mbongo na enveloppe ba to ba enveloppe bazolo mo bazo epana. Donc Bill Clinton changeait vraiment comportement et mususu soko changer nzamba opambola yo ozwa mbongo somba voiture à bien tambola vrai conseil risegite ba conseil ba ngalinga et ça lit bien
Clovis mi pas la boa vie. Est-ce que peut ça la faire rigoler conseil un jour au PC conseil? Mais oui, pourquoi pas? Est-ce que nous avons pour PC la conseil? Tout ça bon pour PC Bill conseil. Conseil na opesa papa Hervé. Na bandina vraiment opesa ba bureau na biso mbote DG Polo. Yoka conseil. Tezelanga na standi na osenga conseil. Yo PCT. C'est conseil na lo. Yana loba. Est-ce que vous avez papa Hervé? Vous avez mis peut-être ma camboya. Vous avez papa Hervé. Ayemba na disque à la Coste Empire. Oazo sangisa. Ancien collègue. Il y a maison mais wana ya la Coste. Pour yebi que la Coste pas ça la yaye. Ou rapport ça l'Empire na yaye. Oazo sangisa bana maison mais wa lo bien robenga fali poupa. Faire pas manakati. Bon. Tu as un problème, mon bouin. Faire soit yembi moutou bede 30 000 euros. Bon, à l'opam. Est-ce que attendez na besoin na 20 000 $. La costa yemba $200 na oboya na so baba cochon. On a beaucoup là-bas. Le bina teka ba cochon. Faire a koya koyemba na album o et ko progresser te pe ko sala loko te d'ailleurs producteur nango et ko zala nani. Biso nous a lelo na capacité ba maison de production oyo ezate ke somba été azana ba boni oyo ke soka cliquer kara moni ba mo sombi. Est-ce que lelo to yana ba disque oyo za ba te kara CD te wana niveau papa Hervé te na mo ina conseil au PC conseil taïma empire kutu na zubo na PC conseil et pas ya vena nga bambu nyama o musicien mabele lisi za na empire ya Didier Lacoste sabi qui monte au trap pe écoute. C'était là ya mpaka azo panzara ntekende tolobaki ndeni bozo bongsa concert à Stade de Martyrs parce que vers juin juillet août tout le monde va Martyrs et Belair. Félix Oazé comme quoi bongo azana Martyrs wana. Bonne chance na vie na msuka bien. OK ba bogo si tapé. Bogo si tapé pour venir biso quoi bongo na Martyrs. Héritier Watanabe pour la deuxième fois orbite à Martyrs na août ou juin comme ça na été sur date qui mangala mutu. Bonne chance na Héritier Watanabe la bêta concerne bien à Martyrs les gars bien les aïs sont qui te comme batu baya qui te bonne chance je crois qui te ngo bomona batete tene batu a Congo baloba po biloko atunga na talamote. Et puis bonne chance na artiste et musicien Fally Ipupa de habiter stade na e batu bayaka mais son ezalaité. Bonne chance. On souhaite peu bonne chance te na o ensemble alinga beta 3 jours. Yeza bo mesano. Iko de la forêt wana ya mama. Ya lo neli yanzi, ya lo mwana neli yanzi. 3 jours. Non lo belo te vieux na za danger phénomène. Tala. Soit aux yeux artiste le roi papa chéri Jibem Piana. Ba vieux ensemble. En tout cas tout si ka ba jeune musique ya Congo mambo ba vieux na ba sali. Ya passe. Otala ki émission ya venanga confrère nanga Tony Koko. Bazo ki longana mélodie. La fois passée bazo ki smoke Héritier Watanabe na Mbasi. Mais beaucoup na Mbasi. Excuse-moi, sala-moi commentaire à propos ya ba émission là. Bon, l'émission c'est les gars n'ont bien. Mbasi il chante bien à niveau ya orchestre ou yazali. Smoke aussi il chante bien à niveau orchestre ou yazali. Pour Héritier Wata aza bien formé. Azo chanson et mana ba faire rigoler c'est pas facile. Faire rigoler il soit formé na nostalgie. Yalelo na monie koki akorosé fort na disque de l'autre monde en okito. Et puis l'artiste nani yango moni Héritier Pessi qui tawana pas banana. Artiste Fally Ipupa aussi bien formé par Ferregola. Si vous informé par public Ferregola, Héritier azala formé par Ferregola, par GDT. Ba ngoni surtout ce que bazala formé par Weranson. Par Ferregola, par Tena Lobby Boy. Ferregola dans l'ensemble aux besoin comme Ferregola azaki bien formé par Jibem Piana, Weranson, Adolphe Dominguez,
Blaise Boula, pas Yoka, Yoka, Ale Makaba, Didier Masela, Tutu Kaluji, Nonkolias de Mingongo, et puis Afan de Alain Pile. Faire à 8 chances aux analybos, tout le monde a meilleur. Il y a des gens qui ont Messi. Un de bêta bali, bazouera bayana. Lobanga laza héritier on a un moula. Est-ce que bik héritier Watanabe azala te na wenge 4x4 ayo zala na wenge maison mère ya président Wilson. Comment dirais-je olingo yebisa ngai que héritier azala formé par Ferregola. Oh, merci. Pour la nini na tawana na maison na wenge musika one wenge kabwanaka charge zagi Ferregola. Na nenga lisikiti. So même na ba vina la Coste mto forma eza fe. La Coste na forma fe. Na ndeni. Ngana iba vya bana ruganga. Vya kuma wemba na maîtrise. Yembelangello à la Coste moins strict faire rappeler batu côté la Coste à Ganga. Banze mwana yo ebite kiele. Femme africaine la belle de mon soir kele ngana lingi batayolo ba o baebi butu ya lelo na la lite kaka kolela kele batu baebi te wana mnyaza masolo mobwe ya kati ba ozembo ba mayuku baebi batu na baebi masolo neza ya minene ya kati vena de dembala la pese mbote donc ngana ebi la Coste trop bien ndena ebi poche na ngai Ndena wina na $120. Ndena ebi poche na ndena ebi la Coste. Bien, trop bien même. Trop. Vie na ngana ti eza kala ki no defa bilambe pa Emilia. Tuki na ngana. Banoge defa bilamba pa Emilia. Oui. Vous êtes sûr? Si. Mamna oloba o so eno rolia sa otala. Ayebi. S'il vous plaît la gamme zone ngebe Zaire numéro 1. Azaï na bilamba o latati. Il fallait que nous ne fassions pas Emilia. Pour venir en comme il y a déjà défait par Adolphe Dominguez stade. Nazolo ba mamu o nde na olo baba tu so ozala pona nini olo babongo au moins to ke mabe Gilles c'est mon charge Jobo vraiment ezake olobi mabe au moni mambozo sala ti star mido 3 fois star papa na Diego Alcantara papa na Thiago Alcantara ba ibi mambo nazo solango pété ya ofinga te to ke na ngomna malembe te ngape na lobite rozo finga webi na déclaré pété rozo finga ozoloba oyo yebi information c'est le puis ba propos ya ngai ti na zoloba ke faire format la Coste ngam na zoloba oza preuve o nazana eblo na zo ipso ngana zana na viona o mo banzemo eza pasi aimbela mwasi na imo wa kufa pe asonam bena ngako imba nzemo ane bandeli tina suka na ndingi banda anda ko tinda ngana ke kubengile mwasi wana mutaboto la ka rasta momwe na ngambo kimba ke babeti na bango ba martyr siko eza to ya mukolo clende à toi Ferregola Jésus de Nias papa Hervé malobana et vandanga na mutu na ozela na mona le 24 jours na nde ya mukolo au panza. Une question de curiosité ezak Sarah Solo Odile Manzaka na pesi mbote mutu azo apesa biso da bapa ya morote Odile Manzaka tozala no pe a la plateau nde no solo la boy Odile Manzaka toza pe na posa na yo na plateau vendre na place Mpakavani ba bengani bango ba pesi bango suspension na maison mère ke baza mwasi na mobali mais baza basi un mot sur ça. Phénomène wana c'est regrettable pour na makambo lelo na mokili na bitende papa ya ki so abondeli pona ngo ya mso aussi la mais papa ngo ki to mona lisuba betisa ngo ye makasi pour lelo wana za mamras na biso te biso ba bantu wana ya mamba mindeli soki lelo eza vraiment confirmé que ba bingani ba ona maison mais oyebi yewe en sona pas pasteur moi c'est na ma pasteur et siko ya za sacré akolinga ba bêtise wana te na ndimi pété igwa koko c'est la mutu maka so eza vraiment bon en tout cas ba ser na biso batika marambo ya malamu te ya vraiment malamu te ezo mema batu wapi ti wapi na makambo oyo osomona te za na tina moko te
La jet set pe mamba bon ça. Outa. Côté kuna nde ezalaka biso ezalaka te. Ba ma chérie mon frère. Ma chérie mon frère c'est-à-dire. Oh. Et bon yo émission à smoke yo tala ete maloba smoke banda ekolo. Ngana anoko. Ngana anini te. Ba bebisanga te. Ngam na côté na monoko wa smoke pa loba mamba bo. Nga été maître CD Alamba et puis maître Roma. La PC bote maître C, tu vas les maître Manu. Tu veux me dire que bateau bazala qui face ya smoke Nathan et Ambassi smoke azala ko s'adresser na bango. Na évité bien sur le bateau ngai. Na évité mais na mon ebasa qui on a 4 5 hein. Moi ko tona guitariste c'est Mr. ko tona guitariste. Na évité logo on a bimaki wapi. Je me souviens Ambassi mon ko tourner ko. On a so comprendre te na o mon ngo flou. Il y a pas longtemps dans zana. Nazo mona ngo flou mambo aloba ilwe nazo mona ngo flou ngabi mambo ezande bodo so etozo kini bon mabe zozo kwa to boma kita ya musique tira ba palo mboto eba ba PDT na ba lesbien to eba ba ngoti ke msuna musique mo bazo ba o azabo lelo vanda pena boy tango bolo ba ki PD zo reni na musique jusqu'où vous allez amener na jet set. La fois passée, tout est autour de notre Tracy et les annonces. On a eu presse présentielle. La bouche présidentielle, Tracy. DG Polo. My bro, on a pu se mboter. Pichu Boto, Kumba, Pisa, Ponda, Jires, Zamba, Maître Jip, Bilanga, Mako, Fidon. But na biso bango ba maître mais biso matura na ba maître ba beta ba yuma te ba beta ka ba maître. De ton aki on a Tracy. Parce que so rolo ba ki orchestre ezana ba makambo wana. Ya net ba orchestre ni. Na sepelaka ndenge na makambo ya kipede musical tozwa beau frère Arkeli isalabi na sepelaka na mwasi ya Arkeli mwasi Arkeli le nani nani règle tokotsa beau frère américain sepelaka so za ba programme ya jet set passa momba parce que on est en sepelaka de beau frère américain ouais faut na sepela. Donc on a fait ici programme à Jet Set ezali que papa Avazana biso sauf rien les 3 aux anniversaires ya papa avait fait rigola et puis vente il y a ba billet et au banda vraiment. Donc vente il y a ba billet au banda quand le 3 mars. Oui monsieur Silaki net obi et banda le 3 mars et puis si on appelle sous pour ça on va sa question. Te tika no ga monsieur Sila no yana. Tenebi koya yampaka bato ba tala biso si na informé bon yoza no yaya d'ailleurs ya mamba te yoza ya pananga na ebike na uzwa yo ko toza muto Yves Nour d'argent na Turquie donc batutu donc na banduya a ezab na ndako bato balinganga bo s'abonner vraiment Congo esengo na Congo esengo officiel boze belé so na bina banu boaka bino tout et bébé c'est mission bato donc bana Luanda na ebike les amis de Yampaka na loi des Alara. Que soit Souka, Poto Chito Boramana. Au Talastada Fali Popa. Bon. Tu ya Wenge. Ya Wenge ne Natala ya Fali Natala ti. Ok, Natea. Kolukani. Ya Wenge Kolukani, ya Fali Pokenda. Ya Fali Kolukani, ya Wenge na Kinda. Ok, na. Papa Hervé a Ibsa Rabiso Bagula, il faut bouza. On a plein. Ya Wenge. Plein de danger, il y a propre, non seulement malas. Malgré Bamikolo, Basalagi, que la pelouse, Bazarate. La pelouse est pour la balle, tout peut sans respect. Ok. Fali Poupa. Au Talato Yokate. Na Talate na Yokate. Na peso information sérieusement. Na ozo. Bonne information à Goya. À Sala plein. Na Porto. Bato Baya, Tina Pelouse. C'est les défis à relever. Bon. Génération na bango tout na bato bazana défi na biso bazate défi na biso za mambo lobi ya wingi to sala. Bino bosa ndé ya wingi. Wana défi na biso te wana ezali ba beauté ga veneta. Grifo ya sika bana mike na Noël ndé renyaka. So comité na mars enzuluka. C'était là Yampaka, on est arrivé pratiquement à la fin de notre émission. Bateau nous surtout 8 ans Rolanda Bisso.
oh à s'abonner na Congo Esengo TV. Vous profitez, vous s'abonner parce que il y a une émission beaucoup kaka na Keo TV, chaîne moko za ko informer bino TV officiel plus. C'est ça. Vous za ko informer bino à temps réel. Donc tous la raté actualité comme archaïque pour to pesa bino tant actualité zali. Bah moi tous za ko informer bino. Ya pas rapidement ba dédicace nanga vraiment sur Nathalie Mpanzi à Luanda, Nathalie Yannick Boussaka et puis mon oncle Richard Boussaka et puis Plamedi Djangi. Donc vraiment les amis de Yampaka na Luanda na pesi bango tumbote. Talaka les amis de Yampaka na Luanda. Suki wana. Na ko suka wana te na pesi openata na bora tadi ma na ye lourd mandembo maître Manomo et nous maître Z balébé les porte-monnaie magique et puis Micha Mulungu Hervé de Chasse Junior Luba. Ce masque on a lali les Éphésiens de Yulu. Les Éphésiens de Yulu ou ya Yulu chez Mandinga mona tina na pona neni na linga ngona tina so Nathalie ba petit na baza na belé et surtout respect belé na pesi na mapembo te na Tarik Ngangu Tarik Ngangu ya Nzambe bagola libéral tout bagola libéral nyonso ba bolokoko ba yaba ba tigresse ba tutu mikolo na boira bana basi so ba tuye les Éphésiens de Yulu na moni vraiment ingénieur Mara Boyembi dernièrement au topé $100 na silicia ingénieur Mara so ba kiseninga 300 et ça bien pe ko kanonga 500 années au moment na osengote so mana yesiko nana Peter Kabangu na wana et puis Sam Kunku le nécessaire trop nécessaire Sam Kunku trop nécessaire nécessaire mon papa coffre fort et Europe mobimba danger Sam et je salue maman aimé Kunku Sam Kunku le nécessaire so nana lali bien sous Nathalie mais pas les Éphésiens nana Nathalie et puis batu baleki ebele yango moni na otala émission ebeba Jogo Esengi donc Jogo Esengi na et ça la bien et puis so Nathalie na Mayuku Nathalie Jetro Bauma Nathalie na basa ça c'est ebele et puis Jogo Salakia ku Nathalie na bisusu Nathalie bien professeur na Elia na pesembo te ba tout donc na lingi tant na tanga ba komo na mino na za fier na mino na ebike busabuna trop donc vous s'abonner mana Congo Esengo officiel plus na ebike to mona mon numéro plus 243 89 80 72 700 donc na ngamo na pe ngamo vraiment na sengi chaque to esango na chaque mercredi information ya bisoté ya musique nyonso ya wenge naza besoin na loba po naza na dibamo batatembi bazaki trop naza besoin to komisa mo chaque mercredi ngana oya oloba mamu na oloba na ba commentaire oyo ki pa batu ya makamba wenge soki to lobi to loba to seki to sabu na pa ko yibige plateau oza ezamba sugate ngana invité sur lobby na lele za siko na nina ebisa batu tu o baninga la bonne musique so to tie 3 personnes oyo Igwe de la Forêt fait rigoler Kati ici dans le balanga li soutenir au développement au mercredi aux ala on est arrivé pratiquement à la fin de notre mission je salue Brigel Kibricha la pesio mbote na ebinenge Brigel Kibricha solo laka clin d'œil à toi Brigel Kibricha la pesio pena mbote place aux pourquoi pas à Kevin Bompé, je te salue. Après émission où Noya wana Kevin Bompé, c'est non passé pendant temps na wana salango kande to salango pourquoi pas maman Jenny Pirette muto sur la Kaziana Fikiri la banque centrale c'est nous sans oublier Yannick Bongongo le directeur Yeso na tangi comme il faut silence, une minute de silence, Yannick Bongo le directeur. La personne mbote na ebi ke bimba na biso Yannick Bongo asala makambo, asala mwanenge morobo. Pour ne pas gagner citer comme matolo n'importe qui n'importe quoi. Dans l'oba makambo asala raté misala biso beto zonganda ko to seka. Papa Blaise batekele. Musala to sala yango soki na pesi yo pezongi sala. Et qui n'a bon zara te to pesa le recotate papa Sylvie mon clin d'œil à toi Patrick Beckham du maître
On a annoncé déjà abonné à Keo TV. Bientôt là, tu as Patrick Beckham. Tu as moins de temps et merci d'avoir été nombreux en train de nous suivre. Je vous dis ciao, ciao, ciao. Batu bayate, obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation au la ardoise. Mais avec divers, invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow nango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bango ya mukolo fait tilata mabe. Maison divers. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion. Angolais à Pamba. Maison divers. Balingambo kaboete. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On est